pasteur Mukuna ayeba na bureau politique ya Satan tala ninga za kukwesa bato na pape mosoir se kwa lebe yoboy azomona ngopo na nguya ya mokonzi Satan wapi tiko kukosa bato ko mutu aza évêque na bureau ya Satan neti nga boy procureur général ya bureau politique ya Satan donc ningi na yage boy moyete nga moko na za pena sikona minute na kisasa donc pour na sécuriser biloko ana nyonso na tombo que ça pena donc moyete. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous parce que nous revenons sur ce qui intéresse le 33 quotidien de Congolais. Ça va faire une belle lurette que Toyambaki récemment Nani Fumu Madia Oazali évidemment chef coutumier né à Ibsaki Biso. Cette fois-ci Tokolinga Susu Kozonga parce que Tolinga qui tozoé récemment Azaki na Kinshasa et comme Azana Kinshasa Tolobi cette fois-ci Tokoko raté encore isouté tozoé Fumu Madia. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez chef coutumier à Bas-Congo, il y a Congo central actuellement. Oui, naza président et chef coutumier na province à Congo central, na territoire à Madimba, na secrétaire à Kibambi, na résidence à Mbeteng. Alors, Lelo, en tant que chef coutumier, vous allez comment on a cannabis au Congo? Merci beaucoup. Nous avons eu une émission en 2017. Na yebisaka yo kembo na biso ekozala mabe ekozala nini élection ekosalema te pona nini puisque Satana tomboki Satana aye na Congo almilimo nyonso tu ya mabe etelemi yango moni makambo na yebisaka yo esalami yango esengi lisuto solo. Alors l'autre fois, il y a eu un comment il dérange à Bisso, tout tikala to luka na ba téléphone to genre li sous-souté. Au loi qui banzela binonde botobola haran. Botobola banzela ou ba prince ndenge nini boni. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ce qui ba prince eza kokufa ou ba eroser zo sala manamboka. Eza non respect ya mokonzi mboka. Ezali nini biso toza ba chef coutumier o ba bengami na monoko mboka batamfumu mais to comprendre que ce que mokonzi mboka bengi biso ba chef coutumier tant to koya to kokuta ba chef de groupement ba lati lokola biso ba chef coutumier ba chef de groupement o baza chargé politico administrativement baza ba agent de l'état o ba ko pesa biso ba rapport lelo ye koma akosala ndenge ya lingi akoya na mokonzi mboka na administrateur du territoire na chef de secrétaire. Moi je suis chef coutumier, bangwana moni bakoma kozwa mbongo ya kombo na biso ba chef coutumier to moni ke non ou eza ko sakana biso pour gouvernement reconnaître que biso nde toza ba chef coutumier bakonza mabele nde to tindika bebisimbi ba mesala nyonso 5 centi ekufa ya mokonzi mboka bazomona ba full tala na mboka pona nini poto tinde ba esprit mabe na mboka oui, tinda ki bato batomboka oza koyoka na kisasa bakoluna eza esprit na biso ba chef coutumier to yebi nano te monsieur le journaliste. Fumu s'il vous plaît ba fulu oza na ba Kinshasa ba fulu komi ebele wat nyos bazalo ba Kinshasa komi solo na ba fulu eza œuvre na bino ba chef coutumier eza ka toujours biso po na ba fulu wana nde ba esprit mabe ezali ko bombama po ibimaka na butu eke na baleke po bakata batu oko yebisa bileke boyle kamba ko boyang izande biso watuzo sala bon si to biso ba chef coutumier pena ya Congo central netinga boy procureur général ya bureau politique ya Satan donc ningi na yage boy moyete nga moko na za pena sikona minute na kisasa donc pona sécuriser biloko ana nyonso na tombo que ça pena donc moyete tombo qui sont objectif et zanini en fait toi ba pété objectif nango zanini tombo ozoli koloba bongo ezali ka tombo qui sa bateau ba jeune homme ba silika ba sala kuluna et puis après et sili effectivement pourtant bazokata bateau et bazozo gouvernement léger gouvernement ezobima incompétent et le raison la que mboka wana pena démocratie za nango te insécurité za makasi. Mais nous sommes contre le gouvernement ou quoi? Oui, tous sont contre le gouvernement. Puisque le gouvernement de la République est reconnaître l'autorité de Mokonza Mabelete. Pour Mokonza Mabelete, il y a des garants de la terre.
chef de l'État est garant de la nation. A respecter nan banan. A respecter biso ba autorité. Auto zotala mabele, auto zali ba konza mabele. Mais tout le monde a à chaque fois tant bébé venimeux ça les mara officiel il y a l'État, ba chef coutumier bazalaka, ba nani ba traditionnel, tout le monde a bateau nyonso. Oh baza vraiment na quatre autorités territoriales. Le Kouta. Où on est au monde ce sont des chefs de groupement. Où bazalaka na mabele na biso ba chef coutumier. Bango wana yo monde avec bazolo ba ke bango ba chef coutumier non. Depuis Kabila, on a combien présidenté. Pour Kabila déjà c'est le président de la République depuis l'an 2016, le 19 décembre. Monsieur le chef coutumier à Congo central de Yébeli. Le lot est bomba qui est allé accord à Saint-Sylvestre. Accord à Saint-Sylvestre est à violent. Yang etini nikile yayawa. Pour le débité bakanga ne bakanga Laurent Gbagbo. Bino boyebite. Ce que bino bozali comme on a makambo politique ambo kana biso ndenge ni bino ba chef coutumier to bino ba to travailler na spiritualisme négatif. Biso tozomona pena que politique au Kabila zalaki komema ou azo mema na mboka na biso eza mabe. Puisque population efuta makate ba fonctionnaire et moyete ba soda moyete lelo soko tozomona soda azo kanga moto lekolo ya akuta na mwasi na mbala bazo sola pona ni po état de paix eza mabe. Eza mvotement ya bakoko. Gouvernement moi. Eza bakoko baza d'accord ou quoi? Oui. Puisque loi article 217 le biboy. Gouvernement eza ko reconnaître autorité traditionnelle au abenga mi chef coutumier. Mais na loi wana to futa makate. Depuis 1997 jusque là yo futa makate aux journalistes depuis 1997 ti 2018 motemane ko tandeni. Lilo Église catholique est lancé appel moko ya ba marche. Vous allez comment on boni dino ba fum. Merci beaucoup. Pendant biso to yebi que cardinal Mosengo alinga longa na ye. Moto akuyingila ye azali. Mais pendant marche wana biso ba chef coutumier to ko soutenir ango. Toko soutenir ango makasi. Toko soutenir ango na matière traditionnelle. Toko soutenir ango na matière ya Nzambe. Toko soutenir ango na matière ya babisimbi. Ozomon. Donc toutes les matières confondues dans la matière ya armement gouvernement ayebi ke no ba mereketi bazawana bazana sema balaiki. Na mope wana. Ozoka. Alors, Lilo, bah pasteur, baza l'autre fois les gars qui l'émission Nabiso, au lobby que bah pasteur, bah travaille, baza un bureau politique, il y a Mokonzi. Mokonzi, non. Mokonzi ni Mokonzi mboka. Leki ya Nzambe. Mokonzi Satan. Bah pasteur. Oui. Toko lelo na ko sala démonstration teme na ko lakisa yo. OK. Lelo ce que totali net pasteur Mukuna ayeba na bureau politique ya Satan. Tala ninga za kokwesa bat. Na pape mosoir ce ko lebi yo boy. Azomona ngopo na ngoya ya mokonzi Satan. Oui, po yemoko jamais. Et là non entre nous. Entre nous, évêque Mukuna. Oui, un homme puissant, s'il vous plaît. Un homme puissant spirituellement. Nabo Nzambe. Et Nzambe wap. Tiko kukosa batoko ah. Mutu aza évêque. Évêque na bureau à Satan. Azu pété ya évêque. Et pas ya Mokonzi. Mokonzi a nommé évêque. Tala bato bazala ko bandana. Église banu bana lekolo ti na prince na petit boulevard omona ke batona eza mabongisa vie pour ça on est venu en fait on met tout ça attends donc entre nous soit dit hein, soyons sérieux hein, s'il vous plaît entre nous soit dit attends à comment Nzambe il utilise la Bible mais ndenge ni yo ngolo bakeur azana kata bureau à Satan. Merci beaucoup. Oui, puis en Europe, tous en accord de mon corps, tous les pasteurs en Europe, ils allaient non à neuf.
code na bango code ya Afrique eza 666 yango eza na mupe eza pepa na bango ozomona mupe aza na 6600 volt eza kana biro mokonzi te ozomona ba pasteur bazwi 6600 volt toujours kaka eza na biro na biro mokonzi donc ndenge baza kosala wana po tondisa osalisa plein ezala na bastade de martyr ozomona ndenge bazotondisa bato grâce à vie soki vie aza te na église no okomona kama 10 personnes 5 personnes soki bato wana baza koprier pa ya vie mais pas okopesa quand même célébrité akopesa élévation non non eza reconnu te puisque mabele eza reconnu pa eleki na ye nzambe aza numéro 1 oyo azotala likolo ma azotala na se te na se ezali mpona mokonzi Satan azaka reconnu na biro ya Satan lelo soki tozwi bamatu Samuel oyo oyebaki baza reconnu na biro ya Satan soki tozwi lelo baroi de gege soro no de gege baza na biro ya Satan oza comprendre lelo tozwi bapasteur Ngoyi Mosoko oyebi ye bien Patrice baza reconnu na biro ya Satan bana basipikaka nga tunaka nga leri yango oyo po lelo ndenge toza soki tomoni pasteur tozalaki sonika futa oyebi ye aza reconnu na biro ya Satan rockman mutut évangéliste mutut évangéliste puissant qui a fait des épreuves avec Dieu. On marche toujours sur la terre. Mais excusez, entre nous, hein, tout le bélo au moko. Quels sont les symboles au yom personnellement que le baquet au moto à Satan au yom au dicté parce que jusqu'à présent nous connaissons ce sont des serviteurs de Dieu. Bon mon que bateau nous tout bazana bureau à vie. Excusez monsieur les journalistes parce que omoni mokonzi Satan alobi boye moto nyonso akosala oyo alingi mais neti nga bo en tant que naza wana reconnu procureur général en matière juridique près de Richelieu église non premièrement soki eza plein eza na bureau ya Satan soki Satan ayebi te église no ekokosala plein te exemple ya liboso yango wana ya mibale mpo monake bato oyo baza reconnu na bureau ya Satan topesa bango bapape mosuar oyo bakueselaka bato ya misato esika aza kotambola mabonza eza na nombre déterminé te bamosusu ekobanda na $50 ti na 500 eloko ezolakisa ke baza na bureau na biso tuna mosusu esikoyo lelo puissance nini ezara entre le chrétien au binomoro bokendara parfois spirituellement tant okei na démonstration na satanique okutai na un chrétien qui prie. Bon pona ngai na nakuta na biloko wana te puisque bato nyonso bapriaka baza koprier na mabele o mokonzi Satan azo diriger soko koyaki na infraction na biso donc okopriaka no banda tongo ti poko nga na kozwa yo kako. Ah, c'est-à-dire ceux qui azana mabe ozoye mais soit azana mabe te moyo ozoye za te. Pas na yo te bozana na problème te. Parce que mabe ngozande tinini. Ola ni mwa sabato. OK koyiba. Oza ko prier na komba nzambe. Menzo kozalaka na bureau ya mokonzi na biso. Ozo kosela mokonzi. Omonte ke na kolandela yo. Toko landela to kozwa yo. Sikoyo na matière neti lelo makamususu o ezali kokomela bato o ezali bafulu balobi que ndeko moko asala révélation alobi bato mususu bayaka ko invoquer na place ba poubelle ezali. Est-ce que c'est vrai koya ko sa ba incantation na bango eza réel pona nini puisque bafulu toyebi ke yango to tindaki eza na ba esprit mabe bato nyonso bayebi ke na baesprit mabe soki nalingi nasolone sui ya malamu noki fona ke na fulu mpo nazwa réponse noki
pour les bosses tozala kotina bango na ba toilette kolia baluta bato banie mon tozaki na ba contrat tozala ko signer se bato na ba ne wuti koleka soko lingo zo ndako oyi o signer contrat te biso par jour fo bana kolia si luta nie na tongo kolia 3 na midi pe 3 omono ko yana ndako magasin tondaki eza grâce à vie nozomona tango bato baza ko prier na bafulu donc baza ko bazoya ko senga nguye pa ya mokonzi satana pour baza pouvoir mais déjà nous toza boye babisimbi ba déployer toutes les 24 communes to yena bango 25 000. C'est-à-dire ndeza ka bafulu eza na 24 communes, c'est-à-dire eza babisimbi na bino nde botia ba représentation na bino milimo. OK. Neti botiko to yena bango 25 000. Donc bafulu ko bakisama les sous. S'il te plaît. Entre nous soit dit. C'est-à-dire nde bafulu wana ezalaka bino nde bosolola na bato batia bafulu partout na mboka po solo wana esala makambo o bolobi to ezali bino bo profiter na ndenge batia bafulu. Merci beaucoup. Ezalaki initiative ya Mbuta Mundu leki Nzambe président du monde Satan amonaki kenno bamatika fo bato basola ka l'air nyonso na ba toilette eza mabe atinde esprit wana na gouvernement sala nini asala ba poste ya kosala bafulu ozomona yango netindaki ke bakoko fo bavanda na ba place wana po bato ba profiter ko sambela na bureau ya mokonzi Satan en tant que naza wana l'air nyonso na yebisaka yo mikolo lekaki ntango tosalaki mission wana bazobenga na bapote wapi gouvernement akangi Vodacom yango nalobaki ke no na boyi po bato ebele bazobenga mfumo de Vodacom tozomona ezoleka te totie nalobi na bango no bovanda kalme tokotala Raphaël ndenge nini na kozwa journaliste wana a partir ya mboko bebisinga mfumo de bima ke ina kisasa lokolo zokenda 25 000 ba diabolo ukokuta na Raphaël tana yake lobi na kisasa lelo na bengi mone tokutani mone ke sata za danger iyo pe zo lokanga ngape na zo lokayo non Nzambe ne a kumbia na nzela na ngai parce que ce Satan on permettre de parce que nous invisible Nzambe na memi pas na ngai donc il faut reconnaître quand même Nzambe na memi non Nzamba memi au vers ngai la vérité iyo pe za ko lokanga bon ngana lukio mais Nzamba memi aussi ko vers nga parce que ngana ngana zo éclaircissement alors lelo bon token solo là lelo Zala à l'aise, hein, s'il te plaît, Zala à l'aise. Non, Zala à l'aise, Zala à l'aise, calme, pour comment rater mon livre, on a guider Bissou et guider l'émission. Donc, Lélo, vous en avez regret au moins d'appartenir à la classe Moko. Place aux alliés, Toko Sal et la Satan aujourd'hui. Bon, on va pas aller dans Zaboué, à Sepela Kamakas, nous sommes dans le bureau de Nzambe. Sans y mbena kozala boyete parce que bolia rapé batou ne balwa ke ba balia rabatou kolia muntu bataka na nzungu te OK kolia muntu ezate ke kolia muntu zo kate mesunu te na nzungu no kolia muntu tinde keko wa kwesa mina mabe keko ko boma ile balele ye bakundi esili meza na ndego moko ta lamba ka muntu ozomo et quand même vous affirmez non. Oh oui, na musana nga funa za fier. Et ça on est. Estara nga bien puisque les autres foutent nga l'air news. Oui bah quand même que jugement ezali un jour Nzamba rejuger na makambo sala. Nzamba ko juger ngate. Puisque nga na sala kana bureau na yete, na yiba ka biloko na yete. Fin du monde un jour Fin du monde ezalakate. Fin du monde ezate. Nga na yibike fin du monde ezate. Ekozala soki na kufi bakoninga batenga na serike isili soki na za kosala mabe mokonzi na nga zwi ngai Nzamba kozwa pema na nga te pema na ngai kozwa mana leke na ye leke ne moto akomema ngo panzana non Nzamba kozije nga te awutala kaka boya yo pena nde awusalaki pa leke na nga kende kaka pa leke na nga nakumukenge na nga mokonzi nazoma ne bino bakosa kabino olufelo ezali lobi okozika soko kufi bakubwako na moto no moto evana na bureau à vie ngana lega Satana
en tant que procureur général en matière juridique près de Lucifer. Donc, je sais que Mototou va se retrouver pour Satan. N'est-ce le bagalère nyoso. Mbotena honorable Jean-Claude Vouemba Luzamba, président national du mouvement du peuple congolais pour la République MPCR. Mbotena vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Clément Bafiba. Mbotena vice-gouverneur de la ville province Congo central, M. Atou Matobouana. Mbote Belé na Maman Mfoulou Massaka, vice-président de l'Assemblée provinciale. Mbote Belé et ambassadeur par Antoine Gonda Mangalibi. Yende Moutaye, biso chef coutumier na province à Congo central. Bon, et puis Bate Belé au balinko contacté ngai. Chef coutumier, s'il vous plaît. Madia Madia. Lelo tokomi na tamoro peut-être makambo zali kotambola toujours na moi kokoso, ba marche après marche, ba mort après mort. Ndenge nini bino bozali komona makambo yango bino ba chef coutumier? Bon. Merci beaucoup pour Nanga. Merci Nathalie. Ce que moi ne faut pas me konzamboka Oyo Benga, président de la République, biso Joseph Kabila, mandat na Cécile, to yibike nenge to zaboyi, butomoyi, atika nega ka pouvoir, bato mosuba diriger mboka, pokimi ekota na mboka. Soki yega bato bako kufebele, bako kange nenge bakanga ki président Laurent Gbagbo, nenge bakanga président Jacques Taylor, nenge bakanga Barack Obama, nenge pe kozala pona ye. Barack Obama bakanga ete. Excusez na nani Ben Laden, nenge baboma nenge pe kozala pona Kabila. Oui, selon bakoko pena nenge baza ko accorder. Puisque il a violé l'accord à sens reverse, a violé la constitution, ils ont sonné le kosimba ete. Et puis ce peut chef coutumier si to sundula na biso ye. Tu éviter ce qui pour le chef de groupement ou ya corroborer na bango. Sundula nga pour l'intérêt peut-être pour na bino yo pour ba mona ba chef coutumier musu bazara na ye bino ka po bozwa o bino bolukate yango de bosundula ye. Oui, puisque biso par intérêt na bino. Intérêt na biso te. Ezali intérêt ya peuple congolais nyonso. Po biso ce qui lelo aye pa na biso to tango azala ki na musala. Tu dis que tu que bon, ça n'a vie sociale la population. Moi, j'étais puisque déjà la population c'est ici, les gars. En vous tenant déjà à Koko, c'est l'attaque de la population. Moi, il est sauté. Alors, tout comme nous avons un entretien à Lelo, moi, Namboka en Fumo Madia Madia, merci de la disponibilité. Nous avons tantôt solo là, aux alliés importants à Lelo. Merci. Tu une bonne prochainement. Ce qui nous oui, vas-y. Merci beaucoup. Batoni au balien ko contacter ngai chef coutumier Madia Madia. Bo contacter nga na 09 94 06 98 76. 09 94 06 98 76. Wana numéro na ngai chef coutumier Madia Madia. Linko contacter nga yangwana. Ozoro bakamon numéro edin. Beno mos bosuru tela kona gadavo. Goga ki Congo. O sare mission goga ki Congo. Kozala ki Congo ki buang et diamodi en tant que peuple congolais mono montane moski bam. Fumum fouté na wem. Ouais, merci. Tokom Nabiso Nasuka entretien Nabiso, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tokom Nasuka entretien Nabiso, mesdames et messieurs, merci pour la disponibilité Nabino Bolandi Biso, merci Nafum Madia Madia pour Zala Kiwana pour répondre à ma question Nabiso. Tokutani prochainement pour l'édition Monsoso. Merci na Junior pour la prise de vue, merci na Hilaire Clark Nyoka Brandon pour le montage. Tokutani bongo prochainement, bon s'abonner massivement à Vision Plus TV pour la cause de la dernière actualité et la République démocratique du Congo. Au revoir.